Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokute la bino partout bozwami wana bambote topesaka avant ko bande émission na biso tellement ba pe yango eza différent ba RP eza différent yango topesaka bonjour, bonsoir partout et kokute ni la bino avant ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya Nzambe tomoni susu lundi ya lelo bandeko na nge eza nde ngolu. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza Mam Sisi la Pomba Sen. Miniature wana eza Mama Teresa FM. Miniature wana eza Frère Harry Papa. Bango misatu totie bango na miniature wana bango nde tozolobelela na mukolo ya lelo. S'il vous plaît bokota ngonge belemi bokota papa mama mwana yaya leki fongola téléphone fongola ordinateur fongola télé s'il vous plaît bolanda émission s'il vous plaît na bokebi nyonso. Okoti o s'abonner o liker partager o aimer et que ça la bien makasi bandeko nanga baba kuku oye toujours maboko likolo pona Mam Sisi la respect yende mama na biso ezalaka nde bongo bandeko nanga nayebisaka bino nazalaka nanga banki te Cuisine Yannick TV na bino alobaka Cuisine Yannick TV na bino tomemelaka bino makambo na tina bandeko nanga boyeba ndenge makambo yango ezoleka na ngambu ya bato ya théâtre na biso nayebisaka bino bandeko na ngai bolamu egangaka bolamu epolaka te bolamu egangaka bolamu epolaka te bandeko na nga yango nayebisaka bino na tina bana mama botala Harry Papa aye ko soutenir Sila Bisalu Bekam alobi Sila Bisalu aza ser na ye Sila Bisalu aza oyo ayebi Nzambe Sila Bisalu aza oyo aza na kibonzambe toujours humble Harry Papa alobi soki nazosola na mama Sila Bisalu naokaka bien moko botika la konzima te nga pe nalandaka bafilme ya Sila Bisalu nga pe naza abakuke bandeko na nga tellement esalinga plaisir Cuisine Yannick TV no boyebi tozaka na biso bato esengo lokwa mama biso Sila Pomba Sen esalinga plaisir bino pourquoi na bomba fona memela ngo ba vrai ba abonné na nga ba yoka bonne nouvelle les informations message à kitoko pona mama na biso nebisaka bino bandeko na nga Sila Bisalu aza Nzambe Sila Bisalu aza Nzambe eza na tina Sila Bisalu atindaka mutu te afinga Sila Bisalu atindaka mutu te aloba mabe Sila Bisalu batu balobelaka Sila Bisalu bango moko balingaka Sila bafaye na ye lokola nga Cuisine Yannick TV na mio nazaka nanga fana Sila Bisalu naza nanga vrai abakouk na lela mamsi na biso mabe boki ko imaginer te bandeko nanga naza abakouk atongo bino mo j'espère boyebi bomonaka mais biso na émission na biso to findaka te to memaka toujours conseil to lobaka mabe to malamu sauf rien mais to pesaka toujours conseil eza na tina bandeko nanga balobi mwana muke abetaka mbunda bakolo pe babinaka tomoni Harry Papa aza leki par rapport ya Mam Sisi la mais Harry Papa azo témoigner bolamu ya Sila Bisalu alobi na solola na Sila Bisalu na melane même jina vanda na ye na tournage na mona kete mwasi oyo aza oyo toyokaka te oyo balobaka te botika mukile loba botika mukile jige botika Nzambe amema Sila na badimension mosusu botika Nzambe azosela Sila makambo minene o mutu akoki ko imaginer te eza temps ya Sila Bisalu bandeko na ngai eza temps Sila Bisalu malgré bino bozo finga malgré bino bozo loba malgré bino bozo sa musala toi baba cook bandeko ya Cuisine Yannick TV na lela bino ya trop sans oublier oncle des abacook nga na moni na film na biso lelo est-ce que bino bomoni
Oh, ngana moni, non, film au pesa na ba trophée, ya ba trophée a koleka. Parce que na film tozaka na premier épisode na biso bandeko na nga, bokota to consommer film na biso. Bokota to consommer film na biso ensemble. De pro de loin to consommer film na biso, film eza tellement elengi. Oyoka vraiment elengi ye, si la memeli biso bilengi akale zongi bandeko nanga botala makambo nga na moni botala mama makambu aza koko ya mishu bandeko na ngai mama makambu so mishu azata bandi koloba mabe pa ba mama leki soki ka mishu ya pesi moi chweke bino mo boyebi moi quelque chose wana mbongo ayaya mama makambu akangi munoko akote ne koko ne mishu aza mwana Teresa, Alicias aza mwana ya Melina, Omar ipe aza na famille ya mama makambo. Mais Flore bambu mobali ya Omar, mwasi ya Omar pardon bandeko na nga. Flore nzamba pesa ye nyonso kitoko. Mbongo ndaku libala poza bala va mariage a pilo mais kobota ezate. Bandeko nanga okoza no na bomengo okoza no na nyonso mais soko ozangi mwana esalaka pasi ya libala esalaka pasi na bafemeki wana eza point faible na oyo bawanda kofinga yo oyo banda kose monke na yo botala Melina makambo asali Flore Melina alobi Flore atangisi ma miso epesi nga na mawa Omar bato azalaki te mais Flore na mutema aza na ba problème sérieux bandeko na nga eza ba problème akati Flore azokoka kobimisa te Flore azolela bandeko na nga Flore azolela na kati bandeko na nga okoza na problème malamu yebisa ngo muninga bo partage obetia mabolongo na se yebisa nzamba lola me kobomba makambo na mutema esalaka pasi koleka bandeko na ngai kotala Flore ndenge abombi makambo na mutema na binzambe akosungela nga mwa mwasi o Flore parce que Flore azolela ya kati kolela ya kati bandeko na boyebi ndenge esalaka mutema pasi bandeko na nga kotala Flore nzambe aokela Flore mawa tozaka na premier épisode eza retard te beta kaka sila bisal officiel okomona point final eza wana tozaka na premier épisode na biso bandeko na nga tokota to consommer film na biso pas de distraction babaku pas de distraction tokota to consommer film na biso ensemble okoti kozape ba publicité te tika ba publicité eleka Cuisine Yannick TV nazo expliquer bakuku nyonso ya sila bisalo bande kwa Cuisine Yannick TV obo benga kanga obo komaka na ba commentaire ozana posa ba vie mata na film sila bisalu tika ba publicité eleka o tiki ba publicité eleki après otali film e bandeli tisuka o silisi kotala film na biso olake otie j'aime osimbi kaka liboko ano toucher kaka j'aime otie commentaire s'il vous plaît et que ça la si la bisal bien ozana ba 5 bords fongola ba tablette ba petit fongola ba PC fongola ba portable tika ngweleka ozana kayu era pause fongola film si la bisal tika ngweleka tozo la film na biso trop erba vipe ezo bakisama ezalaka bongo bandeko nanga parce que soko talika mbala moko ekontaka dete ekontaka kaka faut Cuisine Yannick TV na explica bino ba vérité ya kati ya YouTube parce que biso to travailler na YouTube biso to za bato ya media to memelaka bino makambo na tina to zana besoin film na biso
tobeta 200 na premier épisode nayebisaki bino tout est possible avec Jésus. C'est Jésus-Christ qui gagne. Nayebi ke sila bisalu aza nzambe. Nzambe asila bisalu akosala ba miracle nanu bosili komona te. Oyo eza kaka mukie. Nzambe azomema sila na ba dimension mususu. Na ba dimension mususu babaku, pas de distraction, pas bikota kota. To consommer film na biso. To consommer film na biso to sepelisa sila bisalu. Sila bisalu alobaka toza na mutema awa. Toza na mutema na ye. Nebisaka bino bandeko nanga bolingo eza reciproque. Bolingo eza reciproque. Mama na biso alingaka biso. Biso pe bana foto lakisa eke biso pe to lingaka ye. Malgré toza misika. Mais mundela facilitage na internet na WhatsApp. Toza kaka direct na ko benga sila na minute man so zwangai. Ndetika to aka biso nyo tutu ana kacha France. Mundela bien. Bandeko nanga to consommer film na biso, to consommer film na biso. Toza kaka na premier épisode totali lelo. Lobi to kota la deuxième épisode na edik epesa makambu. Parce que nga na moni film na biso na 18h juste. Mbala mona fongola ba bor nanga. Mbala mona tika keleka. Pour nous soutenir maman nanga, nous soutenir bandeko nanga, nous soutenir mwana mboka. Ezala rande bongo zua te kandate, ezande likambu ya temps, ezali likambu ya époque ya sila bisalu, boloba, bofinga, bolemba te, to chebino ana po bofinga, to chebino po boloba, soki boseki, bolembi, toko seka bino bandeko nanga. Toko seka bino bolemba te, bo continuer na ko finga sila. Bo continuer na ko sela publicité, promotion, ça le savoir. Bozo finga sila batu ba okende koluka sila za nani, sila ngwaza wapi. Tozwa suna ba abonné, tozwa suna batu miso aya tali sila bi moi c'est propre boy. Moi c'est zanga poussière na likolo. Moi, ça là, t'as chaussure à diamant à or, bazoué, wapi. C'est si la bissa. Ben, on a français, anglais, qui t'accorde, c'est une film. Mams, on va faire, mams, soit tika karana défaut, te faut zaka si la bissal. Faut zaka star, na niveau si la bissal. Bazo finga, Zahir Mubimba, panique, mais si la vani posée. Si la a toujours posé, on a vraiment esprit et coubé lenda, te même si vraiment fin. Nga mona zala na bite, so na komi na niveau, oyo seke na komi na niveau mususu. Bazo finga, bazo chola, bazo pakwa na miniati, bazo sa na sorti nyotu. Mais même si a posé, to mona baninga na bango mususu. Oyo kaka muta lobele bo mona mbala mo paye paye, nana doit répondre, mbala mo paye ye ko répondre. Mais mam star, n'est-ce pas nous bandero nga star ara manka, star ezande sila bisal Beckham, pomba sen mama Rose, ezande sila bisal Dorter Sisi, yende mama na bango, oboy sala mokili na yo, oboy sala mokili na onzamba lola, sila bien bandeko nga sila bien. To linga mama na biso, to sepelisa mama na biso, a sentir que nazara na bana a tout la ratolo, bano a tchara biso na mutema, lo bito zana mutema na ye, biso pe to sala ngo babaku, to sala ngo babaku pona mamis na biso, to sala ngo pona mama na biso sila bisalu Beckham azanzambe. Nzambe bandeko nga, bino mo bota la filme na biso, kaka filme, bomoni Linda Coach. Bomoni Linda Coach na sila bisalu ayaya diyo wana eza bombi. Diyo wana bandeko nga na oyebisa bino Linda Coach na sila bisalu eza bombi bandeko nga filme koche boche elengi. Elenge na filme na bisa no sala misione ya isenga na elengi. Mami sikuna mobala mami sinani papa
papa ya bana ya sila bisalu bobo manoka bobo bino mo boyebi pe bobo ko bobo mobala mwindu mobala propre pantalon tisi na chemise ozwe okakola na nini mwinda ngolo mama eza matata na film oyo film oyo eza matata na bino eza matata bomoni Sephora kuto monika flash Sephora te mami sinzamba pambolo kenda ko bimisa bandeko no akala okenda bimisa bandeko no misuto moni ke sali mois 3 mois 4 mois to bungi bango na mito zongi seli biso suna mémoire nzamba lola bombela nga sila bisalu nzamba lola pambolo continuez toujours kozala boye union fait la force oyebi ke so na bengi 1 2 3 et que pesa makambo boende zalaka wana o mams na biso azana ngo azo partager ngo toujours ensemble na bandeko na ye aliaka ye moko te aliaka na bandeko na basi na mibali pe mams na biso eloko na sepelaka na ye aza muta division te bandeko na nga mams aza mama d'amour azaka vraiment na amour akoede bandeko na ye aza na amour ya ko ressusciter ba o ba kufa ba se quoi aza Jésus non ba mams ici la Jésus petit Dieu les arabongo azo sekwisa ba lovita azo sekwisa ba Vivienne bino mo boka témoignage à Vivienne azui kaka grâce kokota kaka na FB a tourné à j'ai fongwa mi Vivienne na nenga mukiete kala mingi te to mona chaîne à Vivienne to sele pe promotion popé azande kona biswa ba cook Vivienne aza oya ebi nzambe bande kona nga esala nga bien bolingo bo bando critiquer mama Teresa kutu nenga zana koleka na émission akende kokumisa sila ngwesa nani ebino bato famille maboma bokanga na minoko na bino na bozwa ba brosse bo brosser bozwa ba brosse bo brosser biso to finga kate biso to explicaka na bisaka bino ba toute vérité n'est pas bonne à dire mais que tika la vérité maman Teresa na âge aza grande sœur à Sila Bisalu na ki camarade eponi agité maman Teresa a cause la pe camarade ya mama Sila Bisalu soki amoni ke Sila Bisalu akora lobaka na ete lelo na répondre na place ya Sila Bisalu asali mabe nini afingaki na ete a répondre kaka vérité pourquoi na famille maboma bolingaka vérité te pourquoi bolingaka vérité te na latuna bino na famille maboma bolingaka vérité te pona nini Ponani bolingaka vérité te mama Teresa a expliqué clair à marché ba moté afinga kite ma alobaki Sila za nzambe to sepela kaka na époque parce que époque ezakaka Sila Bisalu aigle mwasi fali pupa aigle mobali bango nde mibale tozolobelela kota musique eza fali pupa koto ya théâtre eza Sila Bisalu beka baonde baoningisa Zaire baonde baoningisa internet eza ko bouger na komba Sila Bisalu internet eza ko bouger na komba fali pupa so boyise ko andoki so boyise ke za mutema mabe foto lo ba vérité bandero na nga mwana mwasi ni batia na internet lo kwa Sila Bisalu mwana mobali ni batia na internet lokwa Sila Bisalu fali pupa bande kona foko za mutema malamu ene saka bino bolamu epolaka te bolamu egangaka bolamu epolaka te bolamu egangaka mama Teresa za libre ye moko boya na eko sala chaîne parce que lelo mama Teresa soko abinga pe na créer chaîne nga ko créer chaîne eze loko te msu na kini kuna bomona ngo eza grave na poto chaîne eza ngo grave te nga cuisine ya niki chifi na zana nga na mama Sila Bisalu na nga fana mama Teresa mama kulutu na biso na ko benga pe mama Teresa ozala na poste ozape na chaîne na YouTube soki abina nga winga cuisine ya niki TV na okipe ko fongolela partie ya awa na fongolele na lakise basalaka be bazongisa boye parce que lelo nga cuisine ya niki TV pona bando travailler na YouTube ngape balakisanga ndeko na Vanessa na kati Espagne yende mutalakisanga alobi na nga cuisine ya niki basalaka be
bazongisaka be basalaka boye malgré zwaki temps malgré nayebaki ndambo informatique yango nde sikoyo esalenga bien mpona développer na bavitesse bandeko na ngai chaîne eza eloko te mama Thérèse alakisa biso dès le début alingaka Sila Bisalu alingaka ser na ye baza bakamarade baza baser kikamarade elekaka même na kibondeko bokozana ndeko mwa bobosola no paraza mena camarade na bokochaka nyonso kikamarade elekaka kindeko kikamarade ekomaka plus so bokenda moko malamu kikamarade ezala 3 te kikamarade ezalaka 2 bokozala 3 ekreka baproblème so boza 2 botambola na vérité boya na amour eke toujours kitoko bandeko na ngai topesa ta na ta topesa ta na ta toboba polémique zuma kutu mwa mobala okende kokotela mwa mwasi zuma soki akoteli Sila parce que zuma ayebi ke Sila Bisalu aza la poutine Sila Bisalu la poutine d'écriture mwasi ya mayelo azokoma nyonso oyo azosala mosala ezomonana koleka meme na mibali kati ya mibali Sila azoresi te Silo afin kati ya mibali Sila azosiekwa kati ya mibali Sila azozwa batrofe oyo bana mibali baza ebele baozwa te bana basi baza ebele na kati ya kini oyo bakomaka bafilme tomona ata trofe moko te mais Sila aye na ye aye na bangenge na ye aye na lupemba na ye aye na kiboye batrofe ezolandama ekomi so Pape Lombe azane mpapa Pape Lombe azane papa toki na biso kojuge mutu te bolinga Sila boboya Sila biso babakuku tozana tolingaka ye boloba mabe ya Sila bofinga na sorti nyonso biso babakuku toza toujours na poste pona mama na biso tokolingaka ti na ti toko soutenir Sila Bisalu na tous les sortes na tous les domaines surtout na ba prière parce que bénédiction eza munene yango komaniza boye parce que aza star bafingaka balobelaka star ni batangaka na RDC lokola Sila Bisalu star ni na lingisa internet lokola Sila Bisalu bo manifester na ba commentaire mama Mielongo bo manifester na ba commentaire Kachi Okonda wetu bon manifester na ba commentaire chez la Fayou na kati ya Genève bon manifester na ba commentaire maman Jeannette Bosolo photo la vérité pourquoi bolinga vérité te pourquoi bolinga vérité te botala mams na biso na filme na biso botala nenga lati makolo propre makolo pembe zanga litache zanga nduta makolo propre zanga poussière mams tu as faim on va faim oza vraiment faim mams ici là oza faim ya boye ba na mona ngo wapi bazwi yango wapi ozo bouger kini l'étranger bakomo lobela Sila Bisalu ba musicien bazolobela Sila Bisalu bandeko na Sila za nzambe bandeko na ngana yebisaka bino azotinda ne mutu asele promotion te mais mutu azosele promotion na bolingo na ye Sila futaka mutu te Sila tindaka mutu te zwa $100 na ofufukene kofinga te Sila tindaka mutu te lia madesu na loso amalewa kende kofinga te Sila vai na kwe na ye bolamwa Sila ezoganga bolamwa Sila ezoganga pa batu bazotala mwana mwasi bato afingi te asali na ye mabe te me bino moko bobanzi mabe tokokenda bino kaka beti na ti bolemba te nayese bino bolemba te parce que so bolembi tokoseka bino babakuku oye toujours maboko likolo mpona mamsi Sila respect yende mama na biso rendez-vous sans oublier 18h30 fongola babord to soutenir mamsi na biso babakuku bana bolingo babakuku bandeko na nga botosi ya respect bino mo bomoni mama makambo bomoni Omar bomoni Serge Luyeye bomoni Flore bomoni Michou Mbembele mwasi apemba bwakama mwana FM babombo FM ayaya
nzamba lola bombele na nga bango a protéger bandeko nyoto ba jouer na kati ya groupe SB a protéger bango bazala même moral même esprit film eleka kitoko na kitoko nayebi ke na ka mama na biso toza ba vainqueur na ka si la bisalo réussite na réussite victoire na victoire parce que si les moko aza nzambe moi so akendaka jeune à 21 jours moi so atika kolia na defa belelaka nzamba lola pourquoi pas nzamba pambola ye pourquoi pas nzamba futa ye d'une manière d'une autre lipambola sila epesa attention lipambola sila ezangisa bino kimia lipambola sila bodoka bomonika extra film bozwi panique bozala posé bozala ka wana botala biso nde tomata botala biso nde tomata escalier tomata biso toyaba bakuka towe eloko na mutu te towelaka eloko na mutu te toaka na poste tozela bilaka yawe mamisi na biso azalaka complexe te asutukelaka eloko te azelaka nzambe boloba bofinga bochola mamisi azaka wana yana FM ozalaka wana na FM omoni FM ozalaka na sila bisal wana mama kulutu na biso mama via ba mama kulutu na biso wana va bato asila na ceinture asila bomoni ya lule bangwana ceinture asila bisal muto mutazana na batu na bongo te mutazana batu ni kenda bongo même nga cuisine ya niki tifi na internet toza biso bato ebele bakoni mama bakoni papa mena okoza na moi 2-3 moto kenda bongo ekenda bongo bandeko na foto lo ba vérité ya Anna mama Teresa ya lule ipepi wana biro ekenda bongo eza likambo atansi la bisalo bolibo critiquer bolibo na ba polémique ba blomo bo sala ba amitié ba raisonnement mukie na pesa bino devoirs nem se bino so bolinga mama na bino famille boma malewa atika malewa batu balamba ke kozwa cours anglais akozwa cours na français parce que non toka loba français te baba cook est-ce que d'abord oka loba français baba cook est-ce que boka déjà loba même anglais même na émission même na TikTok même na ba Facebook moi partout même na film non na yokate toi on a besoin de l'anglais, de français. Mutu mswa zana abongaka na sima mutu. Mutu mswa zana mataka na sima mutu. Mutu mswa vivraka na grâce à muninga. Na ebisaki bino. Boyebisa mama na bino. Akota cours à français na anglais. Parce que on a des devoirs à souka. Parce que eto zwa si la bisal to bimifie. Ba sola na anglais. Ko défendre. Ko exprimer. Et kendakande bongo. Monde des évolués, monde des évolués. Toi na moment ba randoté, toi na moment ba polémique te ba NT, na moment eza moment nzambe. To tika tanata nzambe moko azomema sila na baba kuku na dimension mususu. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona biso moko victoire. Bande kwa cuisine ya Niki TV boza awa. Bozala mutema na ngai, bozala mutema na nga bande kwa cuisine ya Niki TV nazala fier na baba cook. Nazala fier na mama Sila Bissal de moi, maman chérie Sila Bissal de moi na lele fort yo moyebi. Na priya trop pour na baba cook. Na priya trop pour na Sila Bissal. Na priya trop pour na baboni na ba vrai na nga non la te. Non veiller na ba information non kota pour na memela bino toujours biloko bio na bio pour la toujours en forme na lela bino ya trop. Non, sans oublier Mama Social Media, Maggie Moulaja, na Katia Luanda, sans oublier Olga Kabelo, Yende Makambo, Kabelo a qualité moko ya wow, Kabelo ya super, na prix moko ya moins cher, chez Olga Kabelo, au Sepeli. Chez Olga Kabelo, au Latiba Kabelo, waouh. Ozana besoin numéro Olga Kabelo, Benga Cuisine Yaniki TV, comment na commentaire, na cotine de la yo, mundele a facilitage, ba poste partout, ezali. Ozana besoin Kabelo solo, kokota te, nulle part ailleurs seulement chez Olga Kabelo, ndo Sepeli.
ba vrai na nga ba bonne na nga na lela bino a trop nela ki bino promotion na bino na ko sala toujours promotion film na biso ti film na biso ekosila tout est possible à celui qui croit tozo croire et na film na biso oyo bino mo bomonaki point final eye point final eye na makambu na ngoe et on s'en fout bofinga bokende on s'en fout baba kouk to protéger SB baba kouk to protéger SB baba kouk même moral même esprit on a memela ki bino na mukolo alelo kaka yango na lela bino ya trop émission na biso ekomi nango aussi là merci na bandeko nyonso ba s'abonner na chaîne ya Cuisine Yannick TV merci na bandeko baza na kacha live nanga merci na bandeko bakoya après merci na bandeko oyo bakotala nga merci na bandeko nyonso partout bozwami o bolingaka Cuisine Yannick TV na bino avancé na ba remarque na ba reproche na ba appel na bino na ba conseil na bino en tout cas naza awa po na bino na ça toujours musana na zo kapé bino nde bozo loba ba remarque na ba appel nde bozo benga on est là na lela bino à trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.